na bino na héritier bosaka maloba mabe maloba na bino zo choquer ka public faut pas héritier tani parce que mtako kangangwa te on a forcément uti dépendre belikolo ils sont mon a sa visa par hasard. Et voilà, bonjour bonsoir partout pour Solanda Bisso grâce à WW Info 16. Il y a Tonton Mwinga. Alors Tonton Mwinga Azana Régie, Azakuto Kuna boss, il y a WW Info 16. Boebi l'actualité héritier Watanabe bravo na concert il y a Lemba, c'est bon. Alors tout ce benga concert il y a au revoir. Pourquoi Moutaobeta concert au revoir? Et ça par rapport à quoi? Tout ça qui est obligé, tout à artiste musicien, soliste, et héritier Watanabe Betty retirera d'Amobimba à Salaki na Paris, Magé Olympia de Paris et Rataki, mais Betty quand même na ba concert ba kermesse moi mingi, bazo ça la déplacement vers États-Unis d'Amérique. Hakim, ça va? Oui, ça va très bien. Ça va? Ça va, Benando Moniga. Si on ça va, c'est que tu es tout solo là. Mais ça va, c'est que ça va, ça peut solo là. D'accord. Retour, il y a après Olympia de Paris, ma solo n'est salama qui Olympia. Tout le monde a actualité mbalamoko. Bozongi kin, est-ce que vous êtes à l'aise après que vous avez Paris? Mais sommes à l'aise, t'es mon anarati. Yo Moscou talara. Banda contrôle ngam na metina c'est. Au moins à l'aise parce qu'à l'aise mon en présence à Moutou. Parce que ça nous sommes à l'aise au tali où on a l'aise même tout ça à l'aise au banga partir présence négo et on a rené na vendre na petit na gocho on est toujours propre peu nanga donc c'est que mutaza posé. OK d'accord sikoyo ba kermesse bozo beta zo les kandeni na ba kermesse tant bo na ba kermesse bozo beta public ils ont répondre na héritier Watanabe ils ont ça bino ndeni mais tu sais bino na kini ke watande makambo et ça moment mutako boyata ata bo forcer makambo ndeni ça moment mutako boyate. Donc tout na kin lelo ba biga obi lobi to na lemba omona mambo sama gana des fois te dégâts lemba ba leli ba bi depuis to banda ba sala couverture ya kermesse nandenge biso to ba mère ba leli tout est sili et loko ezate tout donc eza moto na tembeka toujours tana donc faut pas héritier tani parce que mtako kangangwa te on a forcément uti dépendre belikolo dans le quoi kiti faut botika ka ekendenge alors actualité zo dominé ezali ke boso kende vers lobitomoni ba visa vraiment héritier moto na temba la qui tembe na ye ko na plateau na liboke ba passeport ke nazo mema ba musicien États-Unis et ça ndene au moins na kin batu balingi doute tout balingi doute trop le fait que on tebe ça bango na za moto na tembe makambo bino bo mona ke non o eza passe autre kokate mais le fait que ça moto na tembe akosala yango kaka pe yango moni ke amemi preuve ti na plateau ba tout ba mona mode na tie mona vous comprenez mais est-ce que Hakim boso ke les États-Unis c'est confirmé au mona ki yango so tuninga ba passeport ezala ki on na kati ya plateau ba laxi c'est que tozo kende est-ce que ya bomba te okanga chweza Hakim ya liboso to rolo ba ke Olympia de Paris et ko za la par hasard yo biteke na makambo poto ba kota ki en doute non on est qui par hasard ya France c'est qui par hasard. Yo sommes là sa visa par hasard. Mundela pesa visa par hasard. Mundela pesa visa tel que bateau bazar réglo ça entreprise nene voilà merci. Yango mona ke mundela pesa visa. Donc yeba ke non tozo ke les États-Unis makambu tout eza complet kitoko. Peso itoye tozongi to kende so Australie. Ba Italie za ba Belgique za ba Allemagne za to kotambola pa. Héritier zo prouver nani? Wera ou bien bateau yo ba combattant parce qu'il y a comme ça on a ndenge ya tembe. Omoni wata azo prouver mutu te ma ça la fierté ya mboka ne Congo. Na momo ke musique libanda zo beta maté alingi toujours apesa na bande konyo so libanda ke musique eza bien drapeau mboka na biso yango yo ezo sala musique lelo ke no monde entier na ba Nigeria ba bukandule na biso ba kota manger mais ba kolondule eza biso. Ngamoni moto na tembe azui jazo tambola ngo partout na monto défendre de bende la mboka. OK d'accord. Bato bazota la biso o balinga ke héritier Watanabe. Bozo ke na cadre ya tourisme ndebo kendaki na Olympia simba kité parce que mboko États-Unis ba combattant basali. Ba combattant bazamonda. Non Hakim, to solo bien ba combattant bazamonda ti. To lo ba combattant États-Unis nini. Ba c'est la bino ba yamba bino. Omonde to aboy. Ba to so ba tapso na monde entier. Na ça que prochainement to 5 émission Wata aza contre combattre. Azo défier pe ba combattate mais azo betandoule po aza musicien yango moni on sala ndoule to so que les États-Unis tourisme on sani to que États-Unis poto ke betandoule pende to ke betandoule to beta kandoule bo mona ba image wa moto na tembe gogan est-ce que boso ko solo la ngote po li boso pe rata ikana maloba mabe oyo bino boso bimisa na bino na héritier bosaka maloba mabe maloba na bino zo choquer ka public non regretter so ba biso to maloba mabe mais bo bongisa po bo beta États-Unis to bongisa nanani na ba combattant est-ce que biso to premier combattant. Tout le problème combattant.
moto na temba finga ba combattant asa la côté pe a déranger ta combattant mokolo mote donc to ke beta ndule na biso ya Congo to défendre bendele ya mboka na biso to tambwisa drapeau mboka na biso partout dans le monde to la kisango oyi place to ça oyi pourquoi la benga oyi za mabele place na botama masina voilà na esa ke na mona changu na me motina kati ya secteur yo mo ngana no tina mabele pe na tourner une mission na mabele parce que na za mona secteur malgré tout na bima mabele mais na za mona secteur donc le col la tozo tambola kaka na oyi Richard zo sala pour na biso artiste na ils a bien ils ont sala absolument artiste na toza la partout toza au mona que toza aimé ndenge pe na mikil toza aimé ndenge pe to ke États-Unis toza la aimé ndenge pe makamnya mso toza la aimé donc États-Unis bokendaki 15 Olympia de Paris bokendaki 15 mokatikala bozongi 14 alors États-Unis ozo compter ndenge combien batikala parce que on États-Unis Hakim et belé ba okima to kanga data lelo et belé ba okima ba misérité ba okima na États-Unis logo déjà au même moto na temendenga za wana a rosala makambo ka bino bondi maté mais s'il te plaît au monde ça na ko kantsate ke ndete kana mission moko okima ndenge to kozonga au monde ba ya tu ba ozonga muto okima te ba kima pwani basa ba musicien ba kepo ba sala boulot na bango ndenge ba kiona pa ba sala boulot kitoko. Ok, d'accord. Dernière question pour toi parce que vous préparez concert Nabino aux États-Unis, bah fanatique Nabino aux États-Unis tout. Basé la nini, n'arrivé Nabino l'aéroport, n'engagé les cas na Roissy, dans l'aéroport jusqu'aux États-Unis. Basé la nini. Est-ce que conseil ne peut occuper ça? Na ba combattant aux États-Unis pour bakoya, bakozala na binope. Bazo préparer pe ma solo na bango na n'engagé na bango ne bande ko Europe basalaki. Au moni message na ngo d'abord eza bande ko na psia state. Oezande konabino Hakim Solo mwana musala héritier Watanabe asa contre combattre a défier rapé binoté oyo bosala ezaka pour intérêt ya mboka mais na musique eza na rapport nini botika musique ya mboka la bino ebeta parce que ils ont aidé battre belé musique et longola tout stress et longola tout kanda et daram na tanga problème et c'est ça tout na fête. Ce qu'on a bino mo pe boza la posa musique wana mais bozolinga ka bo fine loko moko eza na posa na bino te toza benemi na bino te toza ba frère na bino biso na bino toza makila moko eloko moko bo bundela mboka na o Italie politique pour mboka na biso évoluer et kozala bien mais bo libérer musique ezelo mo boza na nzoto fo bima d'accord bo pesa ngo sens et ba na state toza na bien na state la musique intelligente na 4 terrain et kozala wana binomo bo se planer héritier Watanabe moto na temba ensemble. Voilà et Salaki Hakim Solo soliste ya héritier Watanabe na rappelé bino oya beta retirada mobima banda suka tisuka asala na Olympia de Paris asala ki balance na Olympia sikoyo na yambaki bo mona ki makambo émission tout ça ki na ye tonton Mwiga yo mona ki ba événement makambo ni salaki merci na Magichi Bouyi merci na Venanga sous le Bwangala pesela nga mère na Dorothée Ferré et pesa bango mbote ko oh so pesi mbote te mabe so na zongi na Paris masalanga Jezi Maye mbote venangai Landry Bisidi Cyril qui na fum na forme Apocalypse 22 so na zongi kota bangola kuna et do boulasha est-ce que Zapolo Kendi nange GG Kalonda aso na zongi na secteur na mona ba venanga beli mwadi ba pipe ba poralino secteur est tellement batu baleke belé donc bana toi mokili mbote donc yango na quoi. Ok d'accord, rendez-vous na kati ya États-Unis 16 au kansala bossa no 16 mm. D'accord et commis rendez-vous tokutani na kati ya Paris teme na kati ya États-Unis mboka ya oyo masolo ekozala topese mbote place aza donc c'est parti allez Magichi Bouyi toleki mettre drapeau blanc direction États-Unis toleki